Merci. La personne a versé ndenge tokutana lisusu na baboni ope bazolanda ngai na baope bayokela ngai na pesi merci na volonté ope bozosala kasi esalaka mpasi soki mutu bato mosusu asengeli baloba te mais ekisa komona makambo tozomona etindaka to mpona connaissance oyo nzambe apesi na makambo nzambe apesi esengeli toloba yango toloba mpo to aide nous allons limiter oui bah ni les autres les cartes ni les autres ça peut-être dans quatre pays ceux qui prennent mes couilles Nzambe alobela kabatu afan Nzambe alobela kabatu ndenge suka pende ndenge oleka kasi regret Nzambe zaboyi bino banganga Nzambe basala Nzambe prophète ya RDC bino esengeli bo kamba pays bino esengeli osalisa pays bino esengeli boloba oyo esengeli esala na pays pe projet pays pour être un prophète ça a pouvoir ya kususpendre milimo zile kana kate ville oyo fandi un prophète ça prophétie kaka te prophétie kaka ko sala mukonzi ko sala président ko sala roi ko sala boyo ko problème ya ko buto za mukonzi tant bato bavutaka na kati ya pays bato ebele bazwaka vision na koleka soko tuni chaque ville oko comme 100 personnes bazwaka vision ke ngana zwaka vision interne ke saki problème te aninga bino courage bino ke salaka oko no koloba na ba ndenge ko za ya koyeba ke président ko le pays bandi mbele za bien mais problème na bilo ko sala te ke président ko sala président yenda ko sala boy muskambi ya Nzambe bino nde esengeli bo sala bino nde esengeli bo aider pays pour aider président bino nde esengeli bo te ya président kasi bino bo ko so kotsa ba kozi na ba erreur. Michée 3, 1 à 2. Michée chapitre 3 verset 1 à 2. Tambo sepe bazuza Israël boyo kama lobala nanga inza bino ko sengeli ko yeba mibeko pe ko luka bosembe ezali boete kasi bozali ko boya makambo ya malamu pe bozali ko linga makambo ya mabe bozali ko bopela bato biloko nyonso lokola moto oyo alongolaka poso ya misuni ya nyama atika kabobele mikuwa ya pamba. Merci. Sur le chapitre 18 Michée verset 3 1 à 2. Chapitre 3 1 à 2. Michée chapitre 3 verset 1 à 2. Bino basala Nzambe, bino banganga so bino ba prophète. Esengeli bino bo aider pays. Sino bino bo salisa pays kasi bino bo telemi. Bona ko détruire population miso bino comme na mbongo. Ozo lika ba président mbongo, ozo lika ba kontina mbongo. Et ça passe sur tout Dali. Mon frère, un prophète qui suspend le monde va courir ça c'est l'ennemi. Un prophète qui suspend la guerre peut être l'ennemi. Eli, bazoluka baboma mais il a coûté à Mukonzi salaki bino sengeli ko sala mibeko na pays bino sengeli ko pesa ba principe ba konzi ndenge sengeli batambola bino sengeli bolobela ba konzi bino sengeli bolobela peuple ndenge bozo marché soni Nzambe ko na kadra bino basala Nzambe ko na kanda na bino mupepe zo ya mupepa makasi ozo pona bino oyo ko bouleverser bino drapeau bendela ezo ko telema na RDC bino sengeli ko te abatu kasi bino bozo kotsa batu na baerere eza basala Nzambe bele basala boza 2000 prophètes RD basala Nzambe ba mi pese pa Nzambe ba prophète basala 2000 bozali kasi bandela bino ezalaki malamu kasi tango bomona ka bongo bokotela ba problème beaucoup de monde, beaucoup de président moral et flatterie. Je pense que Nzambe kanda. Je pense que Nzambe kanda. Bino pe ba konje bozo zo pouvoir. Bato bino bozo ka bochaka na posto bobotula kana. Bato bino bozo ka tango su bokonje ni le senglo sala tango su bokonje. Mon frère, président, gouverneur, ministre, peuple congolais. Zara madame, bukonji utaka epananzambe. Bukonji utaka epananzambe. Tangu Nzambe achebuko ifo apona yo esengelo sana mukonji.
ngira tango fanda kino sala ka poko zo bato ba ko dije ba ko sala na yo place ba de gana bino place ezali tokana musako 10 musako 10 verset 5 à 7 5 à 7 musako 10 verset 5 à 7 namona kili kabo mususu ya mabela mukili oyo bakonzi bazali komona yango pamba bazali kopesa bokonzi na bato bazanga mayele kasi bato lokumu batikali na misala ya pamba namonaki bawumbu bazali kotambola na bapungu pe bato lokumu bazali kotambola na makolo lokola bawumbu. Merci. Bakonzi bato asengeli basana bino bango bazotambola na makolo bato asengeli basana bino bango nde bazoyenga yenga bato asengeli bopesa lokumu bato asengeli baprotege bino baprofete baprotege baza mosika poni bosengaka te ke ntango lozo bokonzi tika na senga oui bokonzi utika epa na nzambe mais ce n'est pas ça ntango euti epa na nzambe osalama ndenge olobaki non non faut faire attention nzambe kolobela maloba mpe akone mpe kobongola Anne chapitre Anne alobi nzambe akoloba mpe akolongola 1 Samuel chapitre 2 verset 30 1 Samuel 2 verset 30 nzambe ko yebso kosala mokonzi soki pa attention kolongo c'est soko longo bolongo kasala kana volonté ya mutu lesa kana volonté nzambe atshaka bina esengo mais alongola bino na kanda président nini bien ministre ni be gouverneur nini si bapesa pouvoir na RDC na musala nzambe pote pouvoir c'est que bapesa ngopesa est-ce que botuna wapi na kuzula pouvoir est-ce que botuna ka nani akokamba ngai Josaphat 400 prophètes va prophétiser Josaphat 4 prophètes va prophétiser chapitre 2 Chroniques chapitre 18 verset 1 verset 1 à 8 kaka Joa 2 Chroniques chapitre 18 verset 1 presque tia 8 okona makambo Josaphat 400 prophètes bayebi sie makamandima kite abaronga lobi est-ce que nakata vile prophète zati est-ce que nakata mboko prophète zati bakonzi ba gouverneur ba bino bozo bokozi peuple ba échec ne pas ça quelque chose oza na prophète na mais tout le nzambe ba échec ne pas ça ba prophète bino botunaka réponse na pesa nzambe ko sala Jérémie combien Jérémie 8 verset 11 Jérémie 8 verset 11 presque tout et parce que nzambe bino ba prophète ko kusela ba konzi na boloba ka public na ba télévision nzambe ko sala parce que nzambe kanda batu na ngai bazo c'est disere batu mais bazo batu ezule kana kati file zo pesa nzambe kanda basala nzambe comme na problème liboso na bobungisi peuple basala nzambe sika boteya batu bino bazo contrôler ba erreur ya baninga na bino nana tina bino boko na tele mana ba télévision ko jije ke baninga ta bino na tele mana télévision ko est-ce que yo zara mabete biloko bosala ka tele mana ba tele ko jije baninga na bino nzambe le yango te boteya peuple bongwana boteya batu ba bongwana nzambe zana posa batu ba comprendre batu ko se soucier peuple ngani se soucier ba to ngana nzambe ozo se soucier ko le soucier o ko no te ambia o ko no te ambia ya makavosa o te ba to bino botanga kawana faut faire attention so ki paso muntu so ki pe ba ninga mingi te bokebe parfois muntu na bolingi te yepe nzambe mbe pasa katina tala moi différence na pesa bo yimbi eza bien maintenant ça la plus succès banza mon pays a imbaka kaso poto nyos moto ezaka moto en fait maintenant na moment oza succès na banza mais yendre bozo boye et moi exemple la pesa bino bote ya batu ba bongo na botika ba débat na ba télévision ba ninga ba passer jugement za na biso te za na nzambe nzamba sunga bino makambo so kolanda pela suko na combattre dans le santo am la porte Jacob, Christ est avec nous, ville de Matadi. Merci.